Mais bah tu veux bah c'est pas un couple on a papa là. Le film ni bo ça jouer couple et puis belle vie jouer moi na yo boy. Et tellement me rappelle ma casse bah c'est pas. Le film est belle vie. Il y a moi jour na zakana yamba nga ma casse vraiment la patronne. La joie maman n'emballé belé. La joie maman n'emballé belé. Vous avez la complicité de Jewana. Pourtant maman na mona biso ko lilaka na biso po belle vie pe ma biso luka ngote. Ngapi maman loko na bande ko luka ngote. Donc toujours les films bien na joie pe maman. Majorité ya ba Kristo ba kena ngola ba ndai ko ko sa kindumba kuna. To yoka ba solo ba maman top ba sa ba kindumba kuna ba binonio so ba chapo ba sa ba la majorité. Est-ce que ça a solo to za ka ba bilobela? Bon na ko ndeti ndina na vanja bo ya tese ya solo est-ce que na ko episode ya solo. Na ko episode ka kete ba kosi. Na episode ko la kosi. Na ka même on to la montaye ndinga tamusa ki vini na Angola quand même. Oui. Muntu nyonso moni vini ndenge za boye muntu nyonso atambola kana ndenge atambusela ka vina. Ngasi ko vina na tambusa ngona biloko mibale. Na kana principe nanga na discipline. Voilà. Le biloko mibale wana na tika ngote sika nyonso na kenda na tambola kana. Oya kobenga asalaki kindumba asalaki boye problème ezate conscience nanga eza pire que na bali na Angola ti bongi koki na toka biti na zonga na zongi kindumba nini bitu bala basi bakoli boye ya bando fana so kuna ngolo zotala bande kuna otika musali zo sa malgré le CD za la société YouTube ya ozotala parce que moi na na ndanga théâtre de vie lela ensemble ah pe na audimat et tout basi la pe ba ye ba te belé bazaza wana et on fa na ozotala bango milobela kani esengo ka yo akasengo musala kishasa musala ozotala na zonga omoni ka ndezala na luka na no boy pona zo na luka en finale eloko zo luka ozozo na zo ah ozotala ce que ba bela o banom le ça va musala kitoko et pas pas belle vue oui et pas belle c'est bon on a tourné les loka c'est na oti ko ça tournage na matuna OK donc na komi ka na boye beaucoup déjà et bani maman tournage na oti ka ya Belle Vie TV na komi Luanda ka boye mbala moko na kendeke pa Gabriel pour les émission Gabriel pour na yoko ko faut quand même ba na ye écoutez que bazali na majabu pa Belle Vie na komi wana to yambani mba moko lobi mardi ozana casting oui na tourna ki mardi na sisi lelo jeudi o tourna o jouer na maman na Jesus ba komona kana na la jouer maman na ba komona kaka tu as besoin ba fanatique ba baza besoin ba revivre bino sur na ba scène wana na yebisi epe ya lobi na nga na koli boye ngabi yo koli ngande na tikali tant na loji mama na yo koli ngape na koli voilà sala kaka na yebisa ki ngabi sala kaka bimo je mwana ngai azoseka bole la kaka na ba rola mawa eza kaka nani communique ngai moi azaka moi mwindo boye mwana ngo leki na ngao baby na rola ma baby ka mutu kala ndenge amonaka peut-être bato mosusu bamonaka na role ya baza ebele mais na role ya mawa ntango mpe biso tobande kojoue na babelle vie baorgazi na ndenge biso mawa wana ya kopesa bebi ozala mpe choke na basuccès na o ozwa mpe apele ya mwasi moko baketika mobali na bango surtout na Luanda ebele oyo moko oyebi motu na makolo te surtout na Luanda mpenza donc eloko oyo nayebaka te biso tozalaka tozalaka neti basi nyonso kandi basi nyonso bazalaka mais du moins okomona mpe mobali moko aza na mwasi na ye apesi yo ka mbote boni yo lobi ya bien papa oza bien babandi koswana wana yo moko oza wana ozomona ndumba wana donc mo yango ya kindumba wana on dirait basala yango ka mpona bato ya théâtre oyo kindumba ezala avant théâtre eza mposo otala tana na bino na kala kindumba ezalaka nango deja mais lelo ekoma mingi basi baosala théâtre nde kindumba ndenge balobaka adage kelela moko ya kopolisa kati ya mala epolisaka d'accord mais bozwaka mpe te ya koverifie tozala bato mosuku tozosolola nakutana mobali mo boye na Luanda tali no mwasi nanga zinako mingi yaka nabenga ye ngai bikobenge te soki okenda kopesa ye mbote te nabenga ngai nazoboya ya insiste ngai na telemi ngai d'accord benga azwi telefone allo ndenge nini tuna ngai naza na nani naza na étoile moto na olingaka moto yelongezaki expressé sadi
azongi soko se abandi kokeni ngambo na motema na comprendre o ba compliqué déjà mais fait kasi ba moni ke ozo sur kala mobile mais bazwa ka makanisi mabe c'est pas gentil. Il faut na sa checking lelo. Mbisa okaka na sombité, makaya na sombité, mbisa mai na sombité na ebitende no. Yo yebite que ça mais comment la Canada? Ah bon? Loba na Noaïda. Et pas maman Espérance vous Ndofi kuna nya Césari. Attends, je demande. Bienvenue chez Espérance Ndofi. Épicerie mondiale et café. Maison Espérance Ndofi, Congo na Katia Canada. Olingi kolamba na loboko ya ba femme africaine, yaka nyonso ezali. Bankolo, crevette, makenena, wangila, mbika, ndakala, wanga ya peme. Pona bo pikili kibwanzoto, makasu, ngadiadia peki mbiolongo. Nous sommes au 89 boulevard Saint-Raymond, Gatineau, Québec, au Canada. Olambi, Topesio. Aïda, oui, because c'est intéressant. Oza na Kinshasa moi makambilika na Canada. Ngasa kinaza na mega na kama gachika Aïda, ya ko mina moko. Bienvenue à tous et à toutes. Exemple Télévision, votre chaîne de l'excellence. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Grande et ma joie de vous présenter cette émission. Je suis Barizi Baza. Messieurs les journalistes, c'est toujours avec joie que j'ai cette habitude d'envoyer la binobe information comme d'habitude. Alors, vous savez, cette émission à caractère socio-culturel, vérité plus, exemple Télévision, vous êtes plus de 39 000 au Bopé Sarabso confiance, vous continuez toujours au Bopé Sarabso confiance. Il y a moins de poussés, surtout c'est toujours Moussala et surtout, selon vos demandes, il y a invité Nabino Obo de Ranjanga, Barizi, Lukela Bisoboy, Yambela Bisoboy. Alors, aujourd'hui sur ce beau plateau, j'ai le réel plaisir de la voir. Cette grande actrice comédienne, Yambo Kanabiso, Mama Étoile, Batutu Bayebiye, Pembeni, Major Bisadidi, Ajoa Banzonzenge Bele, Batuba, on a posté qui Batuba Benganga bien. Wana Mama ya la patronne Belvi Kandi, moi c'est votre papa Alain Mabana. Tout se fait comme on a un Mboka Kinshasa, Mboka Nae, parce qu'à un moment donné, l'immobilier qui soit comme en Angola, ça lui 6 ans je crois. Alors, tous en a un plateau autour de Tamasolo, Nyonso. Pourquoi maman toi la Zaki en Angola? Et le connaît celle qui a son côté. Pourquoi tu es bas? Selon ma question, on appelle la bombe qui est au retour. Mais avant d'appeler sa maman étoile, bonjour, tout bienvenue. L'exemple de télévision, Tika été n'appelle sa merci na Deo, Azasi Mabilili. Pour toi aussi, ma penda ko balancer ma image très kitoko. Et merci beaucoup aussi na Yannick Chambagotson, bon Samboka patron Bogos. Moi ma Clarisse Ganga maman sociale. Pour pas penser aussi à Shekina Vumbi, Kitoko Peta et Kitoko Dollar. Julio Monamputu Yegeto Kamasi depuis Montréal. Mon papouche Raïssa Mertens, l'argent t'appelle madame. Jonathan Rana, obésité financière, petit dans son corps, mais grand dans sa poche. Alors, d'ailleurs, si tu es d'accord avec moi, Fongola Busso pour dire déjà bonjour et bienvenue, Maman Étoile. Bonjour, bonjour et merci beaucoup. Bonne santé. Santé, c'est vraiment dingue, bozo mon aboué. Qui m'a vraiment ezali nangolo tata. Ah, mais mère, au salitaire, au garde taille en fait. Merci beaucoup. Ah, d'ailleurs, je le rappelle à mère. Moi, j'ai une fille mon roboé. Vraiment. Un bon gentil, na batunyo so balinga Maman Étoile, ba fanatique na yo, oyo. Balinga yo ti le lope va continuer à kolinga yo o ba ozali ba kwa otala un exemple de télévision et ça maroni vraiment na pesibi nyonso bonjour Maman Étoile yo Maman Étoile alinga bino mingi kandi bi bolinga kae ngasi ko na linga na ba balinga ngate ngala linga ba ko mingi parce que lui les yeux puis biso to lingana yango nde free ya kolakisa ki oza mwana ya nzambe donc bino surtout na lingaka bino mingi et par rapport à ba émission mosusu na lekaki nazotanga vraiment na ba commentaire na moni penza ke malgré nazalaki te nasali moi un bon temps na Kinshasa na bande koleka te ba o yanga bazali ka yanga donc ba yambinga vraiment maboko polele vraiment nazana esengo makasi vraiment ozana esengo makasi Maman Étoile tozonga moi sima
betela biso na lisolo ya théâtre au bandango de lenge nini na nini et puis nini pusaka osala musala oyo na théâtre eloko epusanga na sala yango na bande kolinga ngo mingi. OK. Na bande kolinga théâtre mingi et idole nanga vraiment numéro 1 ezaki mama ya groupe Salongo. Mama Bomengo waza na poto Bomengo ba bolingo bo compliqué iska mama Bomengo azalaki idole nanga numéro 0 donc ce quand Nathalie mama tango azo jouer na otala boye en tout cas so na sa théâtre vraiment appétit na on azo ipanaye et après tant na bandi au monde ba tout mususu pe ba ça ba théâtre na yaki ko ma pe fan ya Gabriel, Via, et Bakata, ceux qui jouer dans l'autre. Ah, papa, c'est pas jouer. On a pas jouer. Parce que tellement Nazara penanda wa libala. OK. Nazo mona onka bongo. Timo comme ça na ekomeka na ebisi mon bali nga na linga pe ko sa théâtre. Ne ka ba jouer ka ndenge bazela ke sala nga bien. Et puis aboya kate nde ngape na ko banda théâtre et pas mettre paille. Na kombo peut-être bobengaka étoile parce qu'on se baye baraté mon tapé sanga pe kombo étoile apé manakimia zalaki mettre pas mangwao. OK. Na 2004. OK, ndio bandi sko aventure. Ndio na bandi. Et siko na musala nzonzing. Nanya memaka na musala ngo parce que à l'époque pour na kota na nzonzing ngo surtout bino bato CD za ki facilité de le loza na YouTube. Wana sikoyo nde na pesa lisusu merci et pas Raphaël Akilimali. Yé tozara na pas mettre paille azaki scénariste. OK. Ya tant ce qu'on a kota pas mettre paille na monaki au moins eloko lingaka mingi. Mais oyeba raté nini ezara kuna na kati. Tant ce qu'on a kokota na ko mona théâtre matumboli babiloko nyonso akaza na kati ya théâtre. Ils ont rendu boy un certain moment na bendara na nzoto. Dans 2004 ti tango mettre pas zongi poto to continuer ba poita ba bébé santé ba mama loso ti ne ko tanga bi na okokate na yeko benda nzoto na bandi suna ndako inane 2 ans même. Na 2007 nde Raphaël ayeko benganga tiko ye metara son tema zarape muswali to ando sone swali mingi to tikalaka ko solo la kaka. Ndé ko benga mukomsusu Major Bisadidi azoluka aosala recrutement pe ya ba artiste donc azala penza moi équipe na ye ojuaka bien ya kokota ngabi yambo d'accord nakoya ndé na kendaka sikona recrutement na ya Major Bisadidi asalaka. OK. Mais pas mettre pas okuta pe déjà moi ba mbiaka pe ba yamaka bien théâtre ba tout bien maintenant c'est de la maîtrise kaka maîtrise kaka. OK, bando tumbola yo banda ko tumbola te ko sili kama tumboli parce que ngana yebite peut-être nini théâtre ngo ezaki eloko moko ezaki kati nanga po ngai na kota ipa na nouvelle oyenge na kota lundi ngana kenda pona ke banda théâtre ngo mettre pas ayaka lundi te président bande ko yaka mercredi pona ko sala casting po to bando za na tournage vendredi. OK. Na koti lundi na jouer ya zala kité sikoyo mercredi ta ko toke tournage et toke répétition entrée na yembala moko ekutaki ngana zaki na scène to kati krandenge zala pona ko yambaye avandi na continuer scène donc akota maman na sika ya répétition akutanga na scène nazo jouer to bande ko jouer na camarade nanga moko Soleil Bokwala to zaki na sur place na nini na scène bala moko atuninga kombo nona ngana epsi Yolande na epsi ka kombo nanga nde alobi nanga te à partir de l'eau benga kayo étoile tant to jouer to silisi na zongi singa sur na scène apesi singa suma ba exercice mususu tant on a sali yango bala moko alobi le vendredi yo pe yaka ko jouer donc et ça m'a moko panique pièce moko to salaka abande ko jouer mettre paille abande ko jouer pe grand yaya siko ngamba moko atienga nazobima na grand yaya papa nazozwa mbongo epana ye nazokende ko lia na ye nazojoue na mettre paille papa mukolo nazozwa mbongo epana ye tozokende siko ko lia ngo na grand yaya. OK. D'accord.
Vraiment. Donc tant que bato ba moni bato ebele bazaka surtout bana moko eza na ko finga te eza ko loba bana moko bazaka na troupe ya président kene babande ko uta mingi bakimba teke kuna bayaka pende ebele na troupe bango ba menansanga ya kosakana te ba moni bango bandaki ba répétition na ba koti na pièce mutu moko aye lundi mardi et lundi mercredi vendredi à côté na scène biso kande ezalaka maîtrise ka otali kamuni tozomona te ozomona mais comme quoi des équipes prophétiques parce que les lots étoiles aux a parmi peu étoiles oui kutunga moko vraiment na bande ko kutuko bande na bande obetali solo ndo bande na komi ko jouer boy faut ba benga penza avocat tellement na l'air avocat mingi d'accord siko ko mona mettre pas boy na ko ko ebisi te ke komo na nga avocat na ebisi ka te na kombo te nde alobi ba benga yo étoile yo moko étoile on est apporté là on est ya malam kombango et les l'opposé étoile parce que parce que étoile les stars en anglais et puis étoile en français et aux a parmi les stars so ba contact à moi 10 étoile posa na 4 oui et apporté là on est ya malam moi ba bon souvenir peut-être garder dans salle en théâtre ba bon souvenir za nango ebele eza nango ya grave te po eza yango ya mbongo te mais eza ka ba bon souvenir par exemple na bakamikonyo so nga naza na bana natekaka te bana nga batanga mwana nga liboso ya 6 classe Amos Loliki ya 6 classe Manassé Loliki Ephraim Loliki bazwi ba diplôme tant que papa bango akufaka tika Amos na première CO et ba mapasa nga bazaki na 5e primaire natangisi bango basilisi eza pe souvenir lelo Amos ya 6 classe kana musala wa théâtre na musala théâtre nga ezaka musala Bon, éviter ba tonso ba yela kango na ambition moko boye nga pe na kota ngo na lula ngo tant na kota ngo boye ba mo pe na zwi ngo musala et babino boza ba star CD et er côté ce que pas major peut déjà ça na moi équipe na peut déjà mais yo ko bakisa oui yo kuti ba Gabriel non tant to kota pas major wana ba Gabriel ba ibakata ba cacher bango so ba série wana ba sala ba matisa ba cacher parce que major comme goya so ka ya sali film a bengi par exemple 20 personnes na ba caché nyonso na likolo ozo comprendre karatali yango siko saka équipe na biso po asala ke soki asali film abengi ata 10 ya libanda ba Gabriel ba bakata ba mama top ba nyonso na ba ye ba via ya ba bengi bango bongo sima nango azui sous 10 na équipe na biso asangisi ale équilibré muke na dépense mais ban saka ote kotala jama bambiaka ne surtout batu po banda osepela na bango bokomo kuta na bango siko na même scène ngasi konde nzamba sala nga bien na maîtrise ata esika nazomona pe ke awa likambo eza boye nazalaka na maîtrise po major pe tongo arekitaka batu azalaka te Raphaël kaka na Ali Mampuya, des barrekitara ba acteurs. Et tu se retrouveras dans plus de 120 personnes. Mais major bando le 20. Allez, tu bandi ko sala siko ba casting wana bo jouer le comme il y a 5 minutes groupe 4 groupes et le 5 minutes ba tindeli. À longoli to tikala 75 to ça sushi ba 5 minutes à longoli to ko tikala mo ba 35 boy. Once que tu tikala ka bongo ti tango major yemo kwa yaki nde skwa yiko trier bambumane o ya sepele kinango nde la katia ko trier wana trier penga étoile film nino sala parce que connaît pas major et ça la succès yo mo fando bi au comme pena star ko ba pelle comme roya en tout cas le côté za mabe kaka tango major aye na salle mamo première ndonding nanga to ça qui film passe ya bana tant que tu passes à Bana, tu peux jouer Mufiti. Tant que tu sais Mufiti, tu sais maman Likelimba. Donc major ça a 3 films. Mbamoko accueilli. Tant que accueilli dès que quand a bimi ça qui a encore né mo mise là on a porté na yete. Olembi téléphone ba appel. Olembi a mo penza. Donc dès que quand né 3 wana bima ba mona bima. Mbamona bima. Oui, mon major azarani na babatem nende bobandisi kabongo boko tourner so ibosisi a pio ka transport okolia omeli tournage ici la pese ka transport yo photo te nyonso 3 apesa bisote wana baka penza oyo batem potango boko ma lo fundo
Bonjour, Major Bissadi, Divisi Kozali, mon papa, Nalinga Komingi. Tala ka so tapé tala ka basira nzonding et puis tourner pas n'est pas major. Ba tout ba oluka ba kota. Ba figurata. Vous avez oui au tika ta maïbo mais ba monyo quand même. Ba monyo quand même. Mais yosko je vais na ba film je vais principal. Nyon sur 3 dans jeu principal. OK. Nyon sur 3. Mi balé kutuana passe ya bana na joie qui paya principal na accompagner qui ba principal. Tant que ça mon fiti na accompagner sur ba principal. Likele mbasikonde na jouer ce principal. On a joué qui rôle ni maman. Na joie qui moi c'est Alibala. Na joie qui jeune fille pas na biso. Alanza moi c'est aza marié. Ngas qu'on a continué ndako nganga na simba kisi na séduire Alain. Atiki moi sinaye aya zwinga na ndako nga bande ko futela ameminga na ndako naye. To komi basi mi balé. OK. Et après naye ko baby side kila na bela ka liboma boy na bimi na balabala. OK. Mais tu veux c'est pas un couple na on a papa Alain. Na te film ni bo ça jouera couple et puis belle vie jouera moi na yo boy. Et tala ma rappelle ma casse ba c'est pas. Jouera film belle vie yango jour na zakana yamba kinga makasi vraiment la patronne. Na joie maman n'embalebele. Na joie maman n'embalebele. Vous avez la complicité de Jewana. Kutana maman na mwana biso to lelaka na biso po belle vie pe ma miso luka ngote. Ngapi maman li lokona bande ko luka ngote. Donc to jeune va filmer bien na joie pe maman na. Na papa un peu couple. Na papa ale mbaka. Ba fanatique de Wanda osenga. Ya mo major azo msaka bino to bino mon père mon peu filmer peu bobo discuter peu. Non major bande ko na Dieu ezo simba. Voilà. Siko tango déjà ba producteur pe musu ba moni ke Dieu ango esimbi. Ba ko ba communication ba komi film il faut ba tianga ngana jouer na Alain. OK. Pour exemple un film moko bonjour papa Toto Matumuna. Papa to producteur Toto Matumuna tindaka film moko to tourner alobi en tout cas bo tianga étoile na Alain. Et na maboko ya muntu ekweya kapoto tourner alingaka ngana tourner te. Avant na mbongo na scénario 2 semaines. Oh étoile ngana zo proposer na tia muntu bo etoto alobi tiela ngai étoile na Alain. Oh ngana zo. Ouais, j'ai maboko actrice acteur. Muto a karaki pour zai scénariste kotanga bakombo esa malamu te. O te ngana olingana tia muntu moko boye ya lobi papa ngana zo mona ndenge étoile na le bazo jouer ndenge zo pesa. Tielanga bango azate mikolo pota biso azate mbongo scénario gardango. Tia omona. Ozela ye. Donc aye ko mona kaka esibité. Abenginga. Vraiment. Clin d'œil spécial à toutes les personnes qui nous suivent en ce net moment. Je vous signale que je suis avec cette grande actrice étoile à Tikabisomo Mikolo et Lelo Azongi. Mais est-ce que l'on sait que maman étoile au Kende Angola? Succès correct, succès tout ça qui est bas non, nazaki na ba makamu na bande ko sala. OK. Nazaki pe na muntu na bande ko landa, denga to moni to tsala ba boyi. Mozo ko teka te na soma pe ba biloko mwa ndambu na pesa ka muntu bande ko sala ya teki kuna azoni si boye. Et ko sala un certain moment to azo soki na bengi na téléphone ya mbakate communication ekati. D'accord. Ya on donc nga vraiment kenda ngwa na landa nde muntu ambongo na ngai. OK. Mais na landa ipe na ngola boyete na landa ebwe ba ibisa nga zaki na Chikapa. Na komi na Chikapa ba biasa na Kamako. Na zwi nano avion na kiti na Chikapa. Oh Kamako. Tozi ba mituka wana to komi Kamako. Kamako oh azana dundu. Dundu ka se komi Angola tu oh ngabi Angola les sous. C'est quoi na frontière ka dundu na déjà au travail. Étoile Kota Luanda. Donc na mbongi wana kamba moko pe Dio au côté 6 ans après mais la loi tokutana na mona tokutana to solola excusez loin des ambacalité ebele ba botole mbongo na nzela biloko ebele expliquambo natika na ngai o natala pe yepe azali na mbongo na azoteka na ba biloko na azoteka mais par rapport à peine na kutela ki na compagnie pe ki vie eza soute kutu bisika nga na komela ki bisika bayambanga na zwa lisusu ye to vandi ne wana. OK. Et 6 ans en Angola. Et mamoko na vandi bana moko papa utata terrain ngo peza ka boyi na ye ko banda mamoko ba répétition na ya na ngai papa Carlos Masamba
toye ko banda ba répéter nakota dia na troupe na ye ba mo il était man ça plaît et tout la banda mo ko tambwisanga tout comme ça tu bandi ko travailler tant to bandi ko travailler mo ebi ka des leaders ici ka moko ye aza président ya troupe na ye ngana otikisha sa na ye biso mibale esika wana ezo simba te ya ndeba mo na ko tala na tiki papa Carlos allez na sali pe mouvement nanga les étoiles d'Afrique c'est quoi na ko maman présidente bon ngabe ka fondé ya président Zali mon chef MK Madoda Fande mon chef tout fort papa Dunda mon chef Zenga la chef ten BBC d'ici ka maman na Edna wana ndi ba chef simoyo ko so ba tozana ba bébé star princesse tozana ba Tabita tozana ba Rihanna la majorité ka ba congolaise na biso a ba comment fana kuna neti princesse bébé star ba Rihanna bazaba na moko ba mama bango baza ba congolais mais ba botela bango kuna OK ba bango lingala mais so ba ni pe ko ba portugais oye ba teka ba lingala bote mingi na Bella Star Lunama balobi yende mokonzi ya perruque ya Kabelo mbote mingi na Bandila Priscilla Ngoi Jenny Meme Kabuya mbote mingi na papa Baya Secret bala nyonso à les étoiles bosi likate ba kombongo ermo bosa émission boye omona bosa ni ba mususu mbote mingi na Olga Munduki la Rose bino nyonso na lingi bino mingi nazomona musala bozo sala bo continue nango kaka azana eloko na tikela bino te troupe ya ngwana musala kaka nde na lakisa bino et sala bien voilà et on sala bien mais sinon maman toi ba rumeur monte bando yo kababio la majorité ya ba Kristo ba kenda ngola ba ndai ko sala kindumba kuna toyoka ba lisolo ba mama top ba sala ba kindumba kuna ba bino nyonso ba chap bon ba sangisa ba la majorité est-ce que ça ya solo to zaka ba bilobela bonga na ndeti ndinga na vandi ya boya tese ya solo na webiso ke ya solo na webiso ka kete bakosi na webiso ka bakosi ya mwana ka mais muntu na muntu ayebi ndenge atambusa ki vini na Angola quand même oui muntu nyonso moni vindenge eza boye muntu nyonso atambola ka ndenge atambusela ka vina ye voilà ngasiko vina na tambwisa ngona biloko mibale na principe nanga na discipline voilà de biloko mibale wana na tika ngo te sika nyonso na kenda na tambola nango donc oya ko benga o asalaki kindumba saki basalaki boye problème ezate conscience nanga eza pire que na vai na Angola ti ngongi koki na taka bite nazonga na zongi kindumba nini bitu bala basiba koli boye na boye mais muntu oki ozwa pe amina yo quand même ki ozwa mwa amina yo ndingo ozova mboka ya bato oyebite na okoti wapi na ozongela mwa wapi na par rapport pe ba conjoncture otapi no so pe muntu moko boyo kali na no mwa bosolo be bo kipe ko vanda ti bokumbele eza kindumba te kindumba ezali tango za na bango 2 3 4 5 ba bibino ba nde osali kindumba Chris congolaise ba zakia o mona bimela ki na porte lobe ya côté la porte lobe ko la porte non neti ninga zabu na tiki bango tout na tiki mi raesa kuchina na ndako na ye moko ateka za na restaurant na ye ba masanga na ye azoteka azokata ba ballon na ye natiki basila doré baza kuna ba internet ba vaidei mugondo akota koto kikolo ateka na ye ba fantasy biso to benga ba brinku OK ateka na ye na pesi pembo te pa lebo grossiste ba brinku ya kitok na kati ya Luanda mwana ngani ya mazozo na pesi mbote mingi na pesi mbote pa Hortense ozo sala ki tola la ta mwa linette boye sala ka pe mwa bien mo grosso ya solo ya manette na kikolo wana mama Hortense apesio bambote ebele Freddy Lomax bambote no ebele voilà donc, voilà isa vi mtu tozo ba ndenge na ye tozo na baezo kabaza tozo na ba bidi za kuna mwasi na miraza déjà kuna ba ne baza kuna na base bidi ya s'installer na ye kuna donc ainsi va la vie mama lomboto pas ayi kuna mama lomboto asi azongi boye ye pas azongi boye tozaki na to yambaki ye azaki mwasi alibala azaki na ndoko alibala na ye mobala azongi boye bazongi lisusu boye eza bomo siko yo ozongi kisasa pwani olemino kuna non so na bi kolemba na lobi mabeza kolemba te omoni biso to mesani na musala oui c'est na ba minute suka boy na Angola to komaki mwa coincé na musala et puis biso ezala tango bosali ba CD pam moi YouTube otie et après biso mo pe to teka kango olai mwa ba CD na yo ozui bana okina ba point moko eza fort au vandi na yo ozoteka no ba CD na yo ozui mwa quelque chose et ça peut ka bien c'est que déjà lokola ba vol ne ko mwa pasi be banda ba coronavirus oyo ba CD vraiment ezate CD ezate
bozo tourner pe na pasi donc et community au vandi ozo sala eloko te olamuki na tongo vandi o sala eloko te OK ici ko tiaki moi $10 obimisi o changer boliango 2 jours après OK ici so bendi kuna ici so 10 oliango fin du mois ekoki OK ici so bendi ici so 100 otindeli bana o sala eloko te yango ataki na bino en entendant nanu nazonga nanu kuna pona moni kuna musala ezo salima na ezo continuer kaka ya bando fana so kuna ngolo zo tala bande kuna o tika musala ezo sa malgré le CD dans la société YouTube ya ozo tala parce que moi na ona ndenga théâtre Bellevue bolela lela ensemble ala pe na audimat et tout basi la pe ba ye ba te belé bazaza wana et ufana ozo tala bango milobela kanini esengo kaka ndio kaka esengo musala kishasa musala bozo tala nazonga omoni kande ezalaka naluka nanu boye po nazonga naluka en final eloko zo luka ozozwa moto nazongi ozo tala ce que ba bela o banom le ça va musala kitoko et pas Bellevue oui et pas Bellevue c'est bon na tournage lelo kasi na oti ko sa tournage nanga kuna donc nde na komi kana banda boye beaucoup déjà bani maboko tournage na oti kasi ya Bellevue TV na komi Luanda ka boye mbala moko na kendake pa Gabriel pour les canaux émission Gabriel pour na ko informer quand même batuke na ye ekutani ke bazali na majabu pa Bellevue na komi wana to yambani mba moko alobi mardi ozana casting oui na tournaki mardi na sisi lelo jeudi otourner au jouer na maman na Jesus bakomona kana na jouer maman na te bakomona kaka mais tu as besoin ba fanatique ba besoin ba revivre bino sur na ba scène wana na yebisi epe ya lobi na nga na koli boye ngabi yo koli ngande na tikali tant le jouer maman na yo koli ngape na koli voilà sala kaka na yebisa ki ngabi sala kaka film jouer mwana ngai azoseka bolela kaka mais babi on dirait ba benga que on dirait bande ko nyonso belé déjà de ba sentir ko yekini ba benga bengo déjà mo ba tournage belé en tout cas nazaka problème na mutu te ngai nazaka batu nyonso mais moral théâtre oyo au moins théâtre nezaka boyi soko sali mapeka tango epesa milo za problème te mais mapeka soko zoleka e komana mama ko boye kaka ekitaka ngasi ko na linga biloko wana te na linga biloko wana te na lobaka ke théâtre ez escalier soki yo mati eti de tomataki na sala wati biso yo tovandia soki moto mosupe ya mati aye lisusu awa tovandi soki moto mosusu problème ezali kaka biso nde toza boye tomataki liboso yo yeka nsima problème te sikoyo ndenge yo si omati tika escalier poleba mosusu mpe bamata eya problème te comprendre ngai batutu buibui si na bengi tozalaki na Barcelone tozalaki na Musantu tozalaki na Pakoba tout lobi kutu nazali lobi mercredi nazalaki na tournage pa papa edo totourner na bashege donc nazongi pe ya musala naza pe na tournage na masoir déjà c'est bengi nga donc ndoza no tika tanto yeli pe na boulot nazo pa na ngola ba sentir que maman ngai ba tout na poto ba mona et pas Kevin pe kala te nazo tourner et pas le Ketu pe na auto ngai na des bandi boye bango mote eza musa mutu musupe ko mona pe ayebi te occasion ba bimeli sans ba bimeli ete numéro ya mutu tu naza nango nazo senga musala te mais nazo yebisa bango naza awa voilà phrase wana nazo koma naza awa soki musala ezali omoni ke esika kotianga ezali naza awa nasuksi bonjour naza awa okomela pe sila nani sila vraiment ti siko na numéro na été mais Gabriel alobaki akomela ye Gabriel alobaki akomela ye naza numéro na été oui voilà ba fanatique les abakouk ba mo déjà ba kena mbango ba okomela ye mama toi la zawa ba komela bon yo mo yebisa bango non oui naza donc ngai na retourner et là te que pour na déjà ba to ba étoile azozo ba parti pris té na ozo parti prité nazawa ezakaka ke soki mutu nde abenga liboso ya si abenga fona ke tourner kuna mais naza pona mutu nyonso soki si la benga na kina tourner soki neti bola ntu ko tourner à Bellevue lobi na tourner ke papa ya papa edo na ko tourner papa maswa soki lobi na ebité si men to ba déjà moi nanga Kevin na sebi singa mama na otio na tournage ya boui déjà le baki na otio na solaki pena Darling et toi na otio na tournage mutu nyonso akobenga nga soki na jour wana naza dispo kasi musana nga yango bongo nazo ke ndeko sunga ya ko pesa nga mbongo voilà naza na likambo mutu te papa partout
Yo no sans rancune. Non non. Polémique. Rancune ya nini ya ya kikamu nini? Rancune ngai epa na nga rancune te ata pe to swani. Soki mbebe eza yanga après mikolo na osengo pardon. Soki eza ya yo na moni ke posengi pardon te moko to okutana mwana mama boni. Nga na benga nyonso ya basi bango so bayebi na benga bango so bana mama. Ya mibali nyonso na benga bango noko bana. Bango so bakaba noko bana ngai. OK. Voilà, maman toi les ko sala bien to OK na biso molo. Mais bando fona pe na Angola baliwa pezui awa mingi. Oui oui. Baya dadi ba mama chako. Donc baliwa penza so tungo no compter donc oui tolela kuna na bon na ndete na mona bo sangana ba mira yesa sangana ka fuma biso nyonso to sangani to tamboli e pa batu pe au moins to ke papa Dani Lutumba mwana papa Lutumba kolo église Bondeuge yé pe ati to ela bibi nyonso na Luanda yé muto atia biso ba instrument tout instrument complet alors ngo yé moko na muto te. Donc, tout ça, quand on a papa, on a bandi ko seka. Instrument complet, ne bon to la kawana yem tatila kabiso. Tous autres n'étaient pas bagé dans Mercedes Ibula. Ba pesa biso enveloppe euro OK. Bobi to la penza ba to baye ba ko so masanga te ba masanga so ba on biso to so beli bango. To so ba 30 casier, ba 35 casier. Ba mbongo uti ka ipage dans Mercedes Ibula pesi boye Platini lukwiki la motema nganya jisi lutonado. Yé kuna nde mokonzi penza sala biso na mutubo e pona bakabelo apesi moi parti na ye boye boke pa Hervé Soba de Soba yanga ni ya mélodie miel mama nganga moi c'est pembe abimisi moi enveloppe na apesi bino boye donc nde tozo kende kabo etoke pa papa Nina motema ngani ya mama Yvette ye apesa biso place ba espace mo to le la kana mo na zu place na ya apesi biso. Donc au tambola kapenza bozo tambola bokangisi pour moi eloko boso mpe masanga botie ba instrument nde baluila kabiso to so mpe ba uniforme tolela nyonso ya Mindondo ya président Mondweri ya Dadi ya Pululu nani mususu mama Kila mama Chako ya mama Chako sikonde nga nazalaki te po jour bango bazolela jour nga nazobima. OK. Je suis déjà prévu qu'il y ait bima. Si ba idée on est à proposer la toujours na unité on a na bande kona bino ya Kinshasa ya ngobonga bosa la ba geste wana oleke bo le mutu na mutale na kwa na eme bokuta ni bosanga ndepe a na kinde basangana ka mde basangana kaneti ya Dadi to yeba pende ko na ye mwana na ye moko zaka kuna to kindaka na butu e pa mwana ye po asaka pe matanga. OK. To bandi pa mwana e butu ali na tongo to memi ya biso na matie 7 bisika na bar wana to luwaka ngo. Soki to yebi ndeko no bisika zali neti ya Mondweri pe to kindaka na butu la famille na ye. OK. Ali na moi siko jour d'enterrement to mi kenino to organiser biloko biso na bar pour moyen to ya so na famille za to la kuna na butu. Mais o to yebi famille te to la na biso te le jour jika bazokunda to ça l'événement biso to salaka. OK, bonne idée, ça va vraiment bien. Et là c'est que bozara toujours na unité wana et puis bolingwana. Mais en soi baliwa bande ko ebele na corporation na bino. Était ya kaoni ni to interpelle la kaoni. Liwa. Quand ils ont mutacha liwat. Interpelle le côté liwat. Honoré Mwanza passeport rouge. C'était ya Moïse na kati ya Lyon mobali kitok. Ba bonjour no ya mwana Mirador Ngabu, ba bonjour no ya mwana Marus Nkosi, les jeunes David. Ba bonjour no ya mwana Jojo Maleka Malcanto, les gabarits. Bonjour. Tous les la biso liwa ezaliwa. Problème ezaka que ça que er moko muto ake trop jeune. Mais moki mombandenge eza boye eza na eloko esala makate na destin nzambe te. Ata bandoki basangani po balia monde basaka balie ye ba empoisonner malgré nyonso wana nzamba yeba ki akufa mukolo wana nano mona te ba mutu ba empoisonner ekoki te ata ba empoisonner akufa te mais so liwana iso ekoki ba empoisonner mona okufi na amo po fa no regrettera pourquoi ça la musalo na regretter te na regrettera te. OK. Et sur le regret bon nga vi bende po ni na sa musalo te na regrettera te na regrettera kaka po musala ngo to nga na zaka na posa to linga na makasi ngai pona kansila pe mutu mabemba la moko ya moi difficile mais ce qu'on a musala ngo nde to kansila ka ba mabe
ba hypocrite misala ya molili ba biloko wana ozo comprendre nde kaka mabe yango wana mais jamais na oki ko regretter poni na sala musalo ma papa tokenda na bisiko zali salutation à toi Fifi miel d'appétit moi c'est ebi sekela lolemo na Turquie bambote na yo Isabelle Chikwa maman na Ashley bambote na yo tokenda na bango na point noir kasi musalo kaka tokomi na bisika on tokitela kawana na aéroport côté tozo kende kuta lokabi tozalika na balese passion na basomba kasoye mukandani il faut bakisa likolo biso lokwa ka tokenda ka bikendela kenda toyeba ka tokoma kuna bakanga biso heureusement ba Fifi baleki nani Nicole Nzemba leki ngana leka beko tozaki wana batu ebele apona ba ko yamba biso ba bondela batu ya DG wana na yebi kutu mbongo ngote on dirait 10 000 francs CFA makambo ya 2011 na yebi sutu ba bondela bango ba boyi balobi lokola kaka mukanda soki mukanda na soko zana ngote so bakangi yo ba pesa soki 40 000 siko lokwa biso tozana ngote amemanga kaka na bureau soki na bureau te ba pesa 30 000 bazaki wana basangisi bambongo ekoki soki 20 000 oyebi ke muto na boyi o manga kaka na DG ngape noki nanga kana ngapi mema na ngai ameminga musalo nga otika ngote na otika ngote ameminga na DG msiko ameminga siko pa mokonzi na na aéroport kuna siko bi chef wana soda na pesa memanga tikuna kasi kaka ye soda na mutaki ndio sobela ngaji Fifi a ebi solo oyo ye soda na kaka mutaki ndio sobela ngaji ba meminga kuna de chef wana DG to coach na bino wana ekobo yuko bimasika donc ezaniti lelo na butu atali ekobo lobi sikoma mo bazoelenga na bureau na bureau na ye bakangi ngai kasi chef ngo atali boye akokite akitisi leno akokite mona bien alobi na mona nini yo étoile nga alobi ni na isngabi soyi mukanda ni yango soyi mukanda sezu shoki ni yango tozana ngote yango na ye wa chef toyeba kiteke basala ka bongo bato pe bayebisaki biso te alobi mama vanda bamoka yebisi nani soda ngo aboyi kozwa ndambo mbongo alobi nanga okomela nini ngabi papa J apesi kendo sombela J atali babi oyo yo nga alobi azutrabo muntu na mwana télévision yo ngabi nga yoyo alobi nanga tete abengi mwasi naye préparer mesa na zoya na mupaya aloba te soki mupaya nini yaki asombeli nga J ya ye nango na meli mwa mbongo alinga zo akatango ti chef akati musala amemanga na mutuka na ye tokoma na ndako na ye boye bango nzoka nde na ndako lisusu na to na moi wana babande lisuku tala ikobo bazolela ondire na kufi ya solo mwasi na ye wana zolela bayokaka mbalo bi surprise nini babimi boye bamoninga balingi bakweya ti balingi bakweya musalo epesa biso baprivilège ebele papa ezaka mbongo yango nde na biso na mboka na biso ndenge eza te boye ozomona ngani tindi nakoma lwanda boye nakutana na mutu mosusu boye atemisika voiture ne boye vu étoile oyo nga lobi yaka nano na ye abimi fe 1 2 3 $400 ma oyebike na moni yo mpenza nga abi ngai akiti tokangi foto akoti na voiture na akei donc ça aza na eloko mosusu te donc azaka final numéro 00 nakutana papa mosusu atali nga bi yaka nano na ye alobi naza na super nalataka na ndako alobi ngai na pièce bosala ya moyibi prière osambela ke nga alobi po prière oyo osala tango bayibi yo mbongo nazwa CD wana na tiango na pen grève na bomba ngo na valise soki kana yengi nasala soki namoni ba commerce na ngai lingi boite lingi sala nini nazwi na tie nayoki sous prière no bien na butu na bondeli vraiment alobi pona pièce na kikolo na poni super na latakango omoni eza na mwa avantage nango ebele donc pour dire que ceux qui ozaki pe étoile te ya théâtre to zaka Yolande même place muso ko te voilà alinga pesa ngate donc ba place muso ko ti saka poser étoile pona sa étoile oui esika muso patana ba Luanda na esika muso penza boyo mona ba lifaki bakanga yo penza tatali boye c'est famosa do Congo abi o star ya Congo ba mota passa aleki sio
Donc yango wana kaka. Vraiment yango wana kaka yego ça très bien. Jamais na regretta on a ça tête jamais na regretta. Musa nanga penza. Voilà toi qui n'a pas malem na rechuté mais les lots ma mettre toi ça moi différence. CD na YouTube. Moi différence ouais. Différence c'est ça ma casse. YouTube eza bien pour épesi visibilité dans mon tout. Mais épesi mbongo te. Peut-être épesi amour et pas yemo okolo chaîne na habiter ceux qui ba vie e kota ndenge nya ko kozwa. Mais na biso ba tozo jouer. Mais CD ezala qui bien ceux qui major aye ngala bande retourner ka major ça combien de filles? Non ça la 3. Mon nga bien no avance ba benga bala na classe. Donc il y a déjà que bon foot ayo déjà il y a que 3 films on a ça moi 600 na nga yawa 200 au moins la émission yo jouer principal ngana le biso ko tia principal te on etali yo mais ngana lingi tia principal pour pesa ba 200 bana bazotanga te le gars pas zaki papa malamu au moins dans tourner te au moins pesa la 300 bala moko boy ah OK yo futa trimestre yo peut futa trimestre yo peut futa trimestre ozomone mais oui, elle est lotée. Oui, elle est lotée. Donc, YouTube est bien pour épaissir sa visibilité. CD Sikoyo est bien ma casse pour yango et zo pesa mbongo volume. Donc, nous sommes balés zalaka. Yo pose en chaîne YouTube. Oui, nazalaka nango mais vi muntu o ya bandeki ko gérant na poto na mona ki gérance n'est pas bien te la tika. Parce que le groupe nous connaît le canal la chaîne kuna to bandole kan groupe nanga e bandole ke pa nanga mo pa na Étoile King TV tant on a teki chaîne Sikoyo biloko nous tout na sara na tout na l'examen na l'espoir fait vivre TV il y a Mirador Ngab et ça pega na YouTube à Lyon ah d'accord il est ce qu'on a comment na contrat na ye OK mais na balé ki pe ba yesi ma o mona mo pe na YouTube vous aurez peut-être en là oui nataka makazi na nyo pe na otala obi ah bano boya pe na lokolo ya ba biso na le bana bazwa lokolo bien bazali ezaneti Cardozo OK na c'est pas na ko jouer na ye princesse oya pembe Aminata son père OK nan ko tuna moni bango te mais na ebi déjà na c'est pas Cardozo zaki na lobi na tournage ya papa Edo baza mo ebele na ba rôle ndenge ba jouer la ka OK na ba rôle la mawa ezaka kanani ah comme on est kinga moi azara moi mwindo boy moi nango ah leki nanga o baby baby danger na rola ma baby kaka bon mutu kana ndinga monaka voilà peut-être bato musu ba monaka na rola ma baza ebele mais na rôle ya mawa tant pe biso bande ko jouer na ba belle vie ba orgazi na ndenge biso mawa wana ya kopesa baby ba mususu oyo mbo ba jora bango mawa mais mais mauvais toi yo apparemment barola va chercher le roi ba Gabriel et quoi ta côté tina ko kati mais na ko jouer na ngai na ko jouer mais bon na éviter ils appellent bien na ngate OK montre am na caché na ya caché Gabriel ngala bimana ko lila na mena ko lila douce ba conseil na bimana caché wana peut-être c'est la bongo montre am na caché na et loko nombre ya makasi mais loko za artiste ne veut pas que to ça polyvalent ba ko peut mususu défendre ngo kaka mais on comprend que ata défendre ngo na isalenti natala na Luanda pièce mo basalaka modéro avec pasteur na maya miso ezobi manga na sali casting so ko tata ndeka zote aotene baloba nzambe mais ngana zo seka kaka na moni esimbite vraiment modéro mais malgré ça ba musupe bataki ba modéro pe akokiango parce qu'on a mis na ndenga misu nanga kabinzabe bazongise na biloko ne ya monde apesa le meilleur na ye ngala lingaka bongo osomona et tata ndenge pauvre dadi ape manakimi atango azalaka ojoana pe mingi mingi penza neti osali rôle notier pasteur yo mo monte ko bebisi film no mais na ko jouer na ye mais au baby sino film na au baby sino film na yo pour a jouer na équipe pasteur ngo mais ndenge moko lobaka na un peu de ma voix na kati
siko po tu es pasteur le bon tu es pasteur il y a moins sérieux pasteur ya mavwanga wana il y a mavwanga mais ce qui est un bon pasteur le pasteur de la foi ceux qui n'ont pas casting nanga bongo c'est qu'il faut na de la foi ceux qui de la foi zate Turbo voilà ceux qui Turbo azate Serge OK ozomona ba bisika na au encadrement ba tona c'est bon au moins vraiment merci beaucoup maman Étoile donc on est presque la souka mais sinon na Kinshasa peut-être zanan naza penza do yepena bo fana nan naza vraiment na fêté nini 5 bonne année na Angola non siko na lingi nano nzambe soka pesa bonne na kona et la dernière différence voilà ils ont la différence ça quand mo na bika manquement bane ba kotimbola sika na mama te ba kotimbola sika na mama te donc la zapenza na refêter na bana na donc na zapenza voilà so yeza bande ko ba bingo na film mais ndingo za kin ba ko contacter o ndengene numéro na ne WhatsApp na sala ka numéro na ya Angola oui on peut sala ka numéro na Angola ça peut-être ba ko benga yo pour na batona plus 244 voilà 943 70 55 55 wana bozunga na WhatsApp OK mais le loso libala yeli susu bala nao libala kwa ninte libala izali pambole oti pankolo soki libala yena ko bala boso papa bi oti comme ça na papa soka bina tika théâtre toko solo la te papa wana siko so mona bi tika théâtre bo il faut botia makamu na mesa bo solo la Lucien Toulumvwemba les gabarits depuis France bambote na ebele bisiko zali toko solo la papa donc ce papa lobi otika théâtre ils ont un problème mais ce qu'il faut tout solo là tout ça va point sur point zo mo libala mobala zo bala on tina na za déjà la bana so qui na za pene sika na zo mo eloko na nga ya moke olubina tika photo solo la bien voilà poye comme ateke air amos alinga singa nga chemise nga na biso ke pesa nga mo na so mo na chemise o bana compliquer ngai donc ils ont un problème ngwana donc biso siko neti pona ko bali so esenga mobali moko ifaza na motema munene eza motema munene théâtre etinda mutu na kindumba te so omoni mutu na théâtre asala théâtre osala kindumba ata asala ki théâtre etalinga za ndumba théâtre eza ka moyen moko esali ke efongoli e po asala ngomba moko en gros ozomona mais ye moko de nature za ndumba mais oyo bemana ndenge abotama atambula ne malamu nini succès ndé ko ça qui a comment mibali ebele non eza caractère na ye eza théâtre te eza théâtre te eza caractère na ye vous allez pas choquer na ba succès na o doit pas perdre ya mosmo ba ketika mobali nanga surtout na Luanda ebele surtout na Luanda oyo boko yebi mutu na makolote surtout na Luanda penza donc eloko na yebaka te biso tozaka tozaka neti basi nyonso kandi basi nyonso bazalaka mais dis-moi au komona pe mobali moko azana mwasi na ye apesi okambote boni yo bien bien papa oza bien babandi ko swana wana yo moko za wana ozomona ndumba wana donc mo yango ya kindumba wana on dirait ba sala nka pona ba théâtre o kindumba ezala avant théâtre ezala poso tata na bina kala kindumba ezala nango déjà mais lelo ekoma mingi ba fi ba osa théâtre nde kindumba ndenge balobaka adage ki lela moko ya kopola kati ya malai polisaka d'accord mais bozo rapeta ya ko vérifier toza ba tumso pe tozo solo la nakutana mbali mo boy na Luanda talinga mwasi nanga linga ko mingi yaka na benga ngabi ko bengete so kenda ko pesa embote te na benga ngana zo boy ya insister ngana tele ngabi d'accord benga azu téléphone allo ndenge nini tunanga na zona nani nazana étoile mutu na olingaka mutu elongezaki expressé changer azongi siko seka abandi ko kendi ngamgo na motema na comprendre o ba compliqué déjà donc il fait quand c'est bon que ozo sur le cas mobile ne bazwa kama kanisi mabe c'est pas gentil o ako ça mabe azali oui mususu peto solo la kaka oyebi ke azala mwasi na ndako eza problème te le temps wana ya kofinga bandinga bandumba mobile nanga boye na boye yo zwa nde temps gâté mobile na yo yeba ba posa na yeba ninya linga gâté wana bakipaka te bakipaka ba appel eza kitoko te le votre capitaine Léon Kassé na Canada bonjour bisiko zali voilà bokipaka ba appel j'ai dit il est temps moi j'appelle na Londres
Adorabella Ebenezer Mama Mabondeli. Apeso bambote bisika ozali Judith Bokwande na Belgique bambote na yo bisika ozali. Wana bakipaka te yakipe papa chemise sali ndenge nini bouton elongwe sengle alati sengle wana bakipaka te. Appel kaka. Zobeka étoile zobeka bokwande. Wana ndi akipe. Parce que ya ba beka ko bo Gérard Deli. So bikiza ko bo te. Bafinga mutu so abengi mena tokutana mutu numéro apesi numéro. Lobi nango mwana mo numéro yango ebenginga. Na yambi allo papa. Papa te ngabwasi na ye. Tika mobali na ngaye. Oh, kabi mama azwa kimiako, ngana zwi mobali na yo te. Ezu ngabi mama. Yo yebinga, na yebi yo étoile, ngabi bon ndenge yo omoninga étoile ngana ko linga mobali na yo. Wana leki na ngati. Et bon bino bo kipaka ngabi n'importe quoi. Je bato ba kipaka tenga na kipaka mobile na yo moko no zomoni wana ozuye ba kaza leki na nga. Ya musika pe ata ba 10 ans ya eka. Ya solo yo benga ozo da solo bana na tika mobile na yo. Wana mobile ngana ko linga mobile ba silu bien ndenge nini. Boza kapena mwa nini pideur ya kolobaka na bato. Voilà. Moi respect wana. Moi respect wana nga na za mukolo na benga nga tuna étoile nini ngo na mon numéro no pa mobile na nga na ko expliquer soko sepeli na ngote bo effacer numéro na nga c'est tout mobile no pesa nga eloko te eza relation ka na sepela no boy na boy to azu numéro eza bongo biso pe bato atatu to za ka bon to vivre na ba relation relation pe bi kisaka ya te ke relation no so muta ko zo eza ka base ya mwasi na mobile non o base na mwasi na mobile ezalaka siko yo zo ta ya ko vérifier wana ba vérifier kate mbala moko ko attaquer bandi ko finga tango ko fingo boyo mona mbala kende musala sapato asiraki te kaka zuwa babongisa côté wana babongisa nde côté wana boyo eza conseil directement va faire bino babongisa mais je te dis papa na place au figa ba met toi lo figa Gabriel au figa comédien babongisa tala no mobali la seka ba bien cravate on était au terrain chemise ango a repasser moko ito yondo repasaki wala nyonso yo yebi to zaka asola ki na muntu kinga peut-être pas comme ko sola kuna zomona yo za tendre te mais ce que vous comprendre te ba ozo attend ozo mbali na yo soko yebi ki na encadre mbali na nga bien tango po ozo na likambo okolandela ngo na malembe ba bandaka na brutalité wana seki ba vendre peine ba papa na ba brutalité na bino vraiment comprendre eza bongo. Toza menacé makasi mais boye baki ba mama obobala boye baki basi ya mabe bazali na théâtre basi pe ya malamu bazali bozo ratra ya ko contrôler Adrisha muntu maître beba zibeba ya baleki bonjour naza déjà na mboka papa Jean-Piti Manga mobali angani ya Angelina ba mbote no bisiko zali okuti mboka ndeni mboko ezo troubler nga nazo comprendre ngo te nazo comprendre mboka te zo troubler ngai ndeko tika kina ndeko yeli nazo comprendre tisiko na banda na komaki mardi mercredi na bimaki jeudi na bimaki vendredi na bimaki ali na yeko banda sous semaine onde nazo bima boye na c'est déjà une semaine non mais nazo comprendre ka te et troubler nga la place est changé merci beaucoup mais attends na suka mot de la fin pour l'émission et puis ma dédicace pour Lelo donc pour Kato Kabwana. Vraiment nalingi bino mingi ba fan na ngai nyonso ba fan ya chaîne na biso Exemple TV nalingi bino mingi bo consommer émission bo zo temps ya koyoka biso to critiquer muntu te bisika bo moyi na lobi mabe bo limbisi na lobi pona ba mama na lobi bozo rapeta ko vérifier bo ya ko sona ba papa pamba boka bwanzo kande papa asai ne lo côté bozo rapeta na kato te mais on attend la fille maman boy yoka na papa ale ekobo yango na la erreur ya téléphone ekobo et ça na ba ya Johnny Bengi boy bo ça ça que libala pe kufa pona yango et puis manga ngamo petit na liwa donc voilà il faut vérifier botia ba papa à l'aise botka sangote ba fia théâtre boy na boy oui bazana okiko makobo yango te poto okiko bomba mabete baza mais ya malamu pe baza yo pe ba grignota wapi na bata théâtre non nga na ebiso na benga bango banoko abana noko abana yo osana elika na ebisa noko abana osana elika ko mikin tsudi eko bo
wana ekomi nini Kintsoudi. Oui, wana ekomi nini donc ngai théâtre eza famille mibali nyonso babandeko na ngai okutana mpe na bandeko mosusu mpe ya mibali baningisa mpe étoile te nga mpe nazwa ngolu wana te nazwa ngolu wana te bato tete moto alinganga nazwa ngolu wana te producteur te mpo bango bayebi ke na kolinga te bayebi wani bayebi ke na kolinga te bayebi ke na kolinga te yango pete mpo nana namona yango tata moto atete nango étoile nalingi en tout cas lukuta mabe nano namona yango te seke bayebi ke na kolinga te yango bamonaka atotiki kaka donc bambote ebele na bana tu ya Luanda Neneti Movoto napesi yo mbote bisika ozali papa Carlos Masamba vie John Mbemba napesi bino bambote napesi bambote nanga ebele makasi epai ya Honoré Mwanza passeport rouge nzeta Moïse napesi mbote epai ya papa Falabin Ogi Malambu na Luanda napesi yo bambote na yo napesi bino so bambote nalingi bino mingi esika bomoi na lobi mabe bolimbisi eza monoko moto azala juste te libaku ezalaka kaka donc ba commentaire na bino ezosalanga bien ba remarque na bino mpe ekosalanga bien naza vraiment mpona motu nyonso oyo akoyoka mpenza mbela nazali aza na role nalingi apesa nga apesi ngai nakojoue naza mpona motu oyo naza kaka ngambo oyo te nga naza partout bino nyonso boza bandeko na nga nalingi bino mingi voilà alingi bino mingi nga pe nalingi bino mingi c'est par ici que nous mettons un point final. C'était la votre actrice étoile au bolingaka mingi alors bokende otala tala jela ma chaîne YouTube nyonso wana okotsa ba théâtre bon mon elonga mama étoile au sala très bien alors tout est bien qui finit bien moto pa nga benga mama étoile bon mon numéro na et puis dès au pas ko afficher numéro na wana la télévision pour que bo benga ba conseil ba suggestion pourra pas ba cadeau pe surtout kutu cadeau esalaka bien makasi nde na yo kuta bana boye moi ba cadeau ba code boko tano stara ki nekene no ba western pour ba bando oh étoile ouais ba mona monesi na ba western et ça va très bien alors merci à DE d'avoir réalisé cette émission. Merci à Yahweh Mabanza et Lamba depuis Turquie, depuis Istanbul. Merci à Shekina Vumbi qui te copie de l'art, qui te copie taille. Malik Arafat Malik, Raïssa Martin, l'argent t'appelle madame. Les membres de Chiquito Djogo, clin d'œil spécial aussi à Jonathan en obésité financière, Yannick Chamba Godson, Bossamboka, Jonathan Falaskin. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans pour les remarques et les suggestions. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Exemple Télévision. Bye bye. Bye.
salvação, Ele que me dá a paz, meu amor, Salvador, Redentor, ah, meu Jesus. Me encontrei contigo, a minha vida transformou, tô feliz. A minha liberdade, a minha vida pertence a ti. Obrigado pela salvação, me desta vida a alegria, meu amor. Segura minha mão, Jesus. Eu te amo tanto no meu coração, Pai. Vem, vem, oh alegria, Jesus é bom. Irmã, vem na casa do Deus. Vem, irmã, vem na casa do Deus. Baila, 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 baila. Vamos embora, vamos embora. Alegria, Jesus é bom. Jesus é bom, vamos embora, vamos embora. Oh Pai da amore, Tu és o único Pai. Jesus, minha referência, minha referência, Jesus, minha referência. Aujourd'hui, je me suis décidé de t'obéir chaque jour de ma vie. Aujourd'hui, je me suis décidé de te suivre, te donner toute ma vie. Donner toute ma vie, te donner toute ma vie. Toute ma vie, oh oui, toute ma vie, toute ma vie, je te donne toute ma vie, Jésus comme ma vie, oh, oh, oh.
une eau vive qui deviendra une source de vie. Cette nouvelle qualité de vie imprégnée de l'amour de Dieu est pour toujours. C'est pourquoi je vous invite à donner votre vie à Jésus. En ces temps troublants, Jésus est la seule solution qu'il vous faut. Accepte Jésus dans ta vie et tu auras l'assurance pour le lendemain. Prie avec moi maintenant. Comme une offrande de bonne odeur, je te donne ma vie, que ma vie soit pour toi. Je réalise, sur la terre, tout est soumis à ta puissance. Dieu de toute suffisance, règne à jamais. Comme un parfum de bonne odeur, agrée l'adoration de moi, maman Boudi, que tu as racheté par ton sang. Oh Yahweh, tu es saint, le Dieu créateur. À toi le règne, la puissance et la gloire. Toutes les nations viendront se prosterner devant ta face et rendront gloire à ton nom. Tu es saint, le Dieu créateur. Le Dieu créateur. À toi le règne, la puissance et la gloire. Oh Jésus, toutes les nations viendront se prosterner devant ta face et rendront gloire à ton nom. Des merveilles dans ma vie et pousse à t'aimer et à faire connaître ta bonté aux nations. La nuit, les jours, mon âme ne cesse de t'adorer. Sois l'ami fidèle, mon bonheur et ma richesse. Oh Yahweh, tu es saint, le Dieu créateur. Le Dieu créateur. À toi le règne, la puissance et la gloire. Toutes les nations viendront se prosterner devant ta face et rendront gloire à ton nom. Sainteté à ton nom, roi d'éternité, la racine de mon existence, les délices de mon cœur. Jésus, ma raison de vivre, les boucliers de ma vie. Tu es le Dieu redoutable, fort et puissant, l'unique et véritable, le Dieu créateur, le maître de l'univers, le rocher de mon salut. Hey, Yahweh, Yahweh, mon papa d'amour. Hey, Yahweh, Yahweh, mon papa d'amour. Nul n'est comme toi Jésus, nul n'est comme toi Jésus, nul n'est comme toi Jésus, nul n'est comme toi Jésus. Par ta grandeur et ta puissance, par ton amour et ta fidélité, tu demeures sans pareil, suprême autorité, consolateur de cœur brisé, l'espoir des désespérés, miséricordieux, plein de grâce, roi de mon salut. Nul n'est comme toi Jésus, nul n'est comme toi Jésus, nul n'est comme toi Jésus, nul n'est comme toi Jésus. Par ta grandeur et ta puissance, par ton amour et ta fidélité, tu demeures sans pareil, suprême autorité, tout pouvoir est dans tes mains, ta bonté est insondable, ta royauté s'élève au-dessus. Nul n'est comme toi Jésus, Seigneur. Nul n'est comme toi Jésus, nul n'est comme toi Jésus, nul n'est comme toi Jésus, nul n'est comme toi Jésus.
Exemple TV Kitoko, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.